Question moke na ngina tuna eloko opesa la kanga passe na toujours étonné par rapport à ngo. Ezali pasteur abali mwasi mais azu mwasi atindi mwasi na poto ya tika ina Kishasa. Est-ce que oyebi que il y a des pasteurs bazana kati ya masturbation jusqu'aujourd'hui? Qu'on violait ba fille na bureau jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pasteurs comme bazana basi ya bato na kati église ti lelo? Oui bien ngo. Un pasteur oyo azo ganga Congo mobimba ezo yoka ye na boko tanga kombo. Kusu ezo bima na makolo na bureau. Tango apike crise ya kwei protocole azo longole ba sapato kusu bando bimena makolo. Kusu ezo bureau mobimba. Yoko tozolo ba pasteur abali mosi akamati atindi na poto. Mais moko azaka na riginia o azana rigini pembeni yao. O ya riginia boyebi ete. O pasteur na kotanga kombo na ye parce que eza clair kombo na casse. Basi 12 aote en église ke oko bala obakisa. Yebi sanso na obi ke ba pasteur ne ba bomamboka boyo kanga te poani. Ba pasteur ba na église le bien lobi na ndo kito ba panzani pona mabonza. Pona makabo. Oyo te abatoni. Oui, bato ba GP, bato ba mama commerçant to ba teka minene na wenze, bato a poids. Yesu ayaki bongo te aki kutu pona ba o baza ba bola ba petit peuple wana. Et puis mon frère, na ba mbongo wana tambusa micro no na Kinshasa na saka émission moko na papa Ekibumba. Soki na papa Gilles, na tuna bango question. Bon la kisanga école nini ba église wana etongi. Na ka o ekomi na mboka no soit disant confinement na bino. Boye bisanga pasteur moko na ba grande église to ba oganga na Kinshasa. O akiti na basaki aloso bandima église boya bozo. Mais pandémie obino bolo boyo. Papa, c'est quelque chose qui a été préparé par les hommes. Kombo ya monsieur wana kombo na ye Bill Gates. Na équipe ya bato ne ba préparer ki biloko. Tango na lobaka ngo na 2003. Bato ba monanga kwa mutu aliboma. Na lobaka ngo te toyeko koma na 2016 ya to sali émission na collègue no moko kombo na ye Ekibumba. Na yebise na obike mo pepe makase ezo kita na France. Mo pepe makase ezo kita na États-Unis d'Amérique, Italie et puis Belgique. Pe mo pepe wana milelo na mona milelo na lobango ezo tambo na ba YouTube nde na loba esu lelo. Pe nano esilité. Boyo kanga nano esilité. Bozonge la prophétie à Simon Kimbangu, peuple noir, c'est là. Oye komita na bisope. To dondo to pumbwa lokola ba mboloko na kati ya lopango. Ba futi no ba sengi. Na okay na nga boloko ata 100 fois. Na otia ngote. Ba tia ke loko ke danger ezali pe omoni ke malade yango pe yango ndo tia ngo. Mais nzambe ayebisi ngai te. Je parle que pour moi. Ngai na zo eloko na tia ngo na zo. E ben onde. Bino boye bate malade na yaki pona ba occidentaux. Yango bomi papa. Pandémie kota wana Congo. Ba vanti botika ba vanti ko. Merci beaucoup na balandiba na EHP Media ya papa Edouard Mani, EHP Media ya mon boss Zide Makolo, EHP Media ya maman GH, EHP Media ya mon vieux Didier Manager na Paris. Merci beaucoup awa tozali toujours na commune ya Matete toyeko luka mosali molobeli oya lobela kabana nzambe par rapport à travers dans le monde awa tozali na papa na kopesa ye mbote papa. Mbote papa journaliste. Boni mosala. Na ngolu kaka tozokoba. Ndaba kangi be Kristo suka. Oh, ouf, bakangi ba église, voilà. Bakangi ba yamba, mais bakangi église spirituelle. L'église spirituelle, c'est le cœur, le corps. Donc Nzambe avana na kati ya tepelo batongi na maboko ya bato te na kati ya motema. Eza momomoko bien pote ba banani baza ba vrai chrétien na ba vrai chrétienne. Merci beaucoup. Avant de côté na mozindo ba nzambe ba ozela bilei bale ya kalosambo po babanda bala na boke binyos. Merci papa journaliste na lingena tanga li komi moko avant que to banda ko développer na. Genèse chapitre 6 au verset 1 toko kitamwa muketo sukata na yo moto ko tanga sima osuka no na 7. Mena ko tanga moke pona TV zangonga.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, les communes à Zalaki Nango, beaucoup plus on a l'ingaki kotanga, pour na koyebisa bandeko. Na sala moi partage na bango par rapport na likambo ezoleka na mboka. Mboka na biso. Non rien que Congo mais na monde. Omoni papa journaliste soko tali malamu penza. Ezaka ka ekolo na biso Congo te. Mais avant ko braver, c'est-à-dire qu'on embarrasser ba ekolo tout libanda mokili mobimba. To banda non na Congo. De la manière où les soumou est commis dans mboka, impossible. Mais ça bino tout le monde a bien besoin de têter ça basali ensemble. S'il vous plaît. Bino ba besoin de têter ça basali ensemble. Non. Par rapport ya ba maté na bino libala, musala, tout ça la boyonso. Problème ezo bo mabato eza problème doctrinal. Pourquoi on a le problème doctrinal? Évangile yé mutu na mutu akabole azui par na ye a pesa na lolenge non à conformité ya doctrine au Christ atikaki. Nde pas iliwa ekoti. Wana ebandi no côté église. Il y a tant de charlatans batondi. C'est l'homme au Canada Jérémie 14:14. Na batangi bakolandango. Ba faux batondi kotonda boy. Et puis ba ota mona caché na kombo ya Yesu. Na kopé sur un exemple moko. Il y a un frère aux États-Unis d'Amérique. Aza correspondant na ngato sur la kanaye, c'est un serviteur de Dieu mais na kotanga kombo na médiate. Il m'avait proposé ya ofungu l'église na mbogo. Ye otoyo. Ye. Abi bon ndenge alandaka ngai makambo tout to ça na musala. Kout nolo ba un frère baza deux aux États-Unis. Quand on a partagé avec les frères, enfin azoy bisangani. Mais à kufutela nga billet pour na longwana no awa na Congo na kitana Israël. Nabi mais okoko fungulela nga Israël comment? Ozana passeport nabi passeport ezali. Ta on a tourné azoy bisanga na Israël o biso to kende kuna tozo kendande po ba baptiser nga baptême moko ya esprit. Baptême wana na kozwa mafuta na zuba biloko to bikila kila na bango to kitiawa. E bakopesa nga mbongo bumengo tu na bezo nango nazozwa ndako lupango makambo tu na ozwa mais tokozwa pe terrain église to tonga mais na signé contrat que milimo abato tout ona bandoteya esprit abato na tout na tindango na Israël Pona bango basala nango ni ngana yo to tuna motuna wana lokola molimo abato ekende pa nzambe te kende pa moto c'est-à-dire ils ont quelque chose au basala ngona vie abato wana. Papa, baza ebele wana Congo ebi na suka zo bisanga nini? Abi okokufa kaka bongo, okotika kozwe eloko moko te. Bino balandi, je pense que bozolanda nga, collègue alobi na nga na kokufa kaka bongo pe na kolela lela. Jusqu'aujourd'hui. Pe akata. Yami bale abenga promettre apesi ba promesse belé loba pata to somba ba kiti ba nini place luka terrain chilelo ezinda. Kasi les points doctrinal des obo mabato papa journaliste. Alors bato babomi Congo Kinshasa Congo yo zo mona ndenge zao. Bino bobombela bango pourquoi? Attention so na kosoli ko lobate ke corona ngano toza distance à 1 mètre pour na respect makambo ele kamena Congo rien du tout. Qu'est-ce qui prouve rien? Toko koma kuna. Oyo kalo place na wonya tango te loko ezate. Elo ngali na lobango. Keba. Bana na ngai bino wana bola ndanga se boko ndi bape ke papa. Biloko na bango yezo wanga mokolo mokote. Musala ezana nazano na musala. Le bagage est accordé, ça va.
Mon frère bien-aimé, bato babomi Congo Kinshasa, peuple congolais partout dans le monde, peuple dédié partout dans le monde, en Afrique, en Europe, boyo kanga bien. Bato babomi mokili mobimba po masumu yokota liboso eza ba pasteur. Faut papa, excusez. Faut le baka biso ba pasteur. Mais c'est Faut ça. ça. Ba pasteur, yuza pasteur ite. Nga na pasteur te, na ministère pasteur. Ce sont na komi na ministère ngo koka na koloba. Nga na comité na kati. Dans l'assemblée. Mais peuple nda juger biso. Ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, ba apôtre, na biso ba prophète. Nde to bomi non rien que Congo mais monde. Mais oya Congo eleki. Pour les serviteurs de Dieu congolais, nde ba ke ko détruire Angola. Angolais aki so kiti na makambo nzambe façon ba oyambela yo. O sentir que oui, nzambe azali. O sentir que nzambe azali. Bien-aimé, batu babomi Congo eza biso basaleli ya nzambe normalement numéro 1. Tolingi to yeba bino basali ya nzambe bobomi yango na lolenge nini. D'abord un toza monoko moko te. Eloko ami balé doctrine moko te, doctrine bomi. Eloko ami sato ba pasteur basaleli ya nzambe batiki bible bakoti na bakisi bondoki bokoko oyebi moko azaka na kasavu boire po nga na pointaka bango clair bolobi ote o critiquer zaka bongo te pasteur mais non yeso atomboli miso abi omoni ba hébreu ba yudo bozo mona bango na rond globe baza ba pharisien ba hypocrite libanda balati pembe na kati baza na motema koi bosala attention na bango yeso a pointé bango mosapi bon. Mais awa lelo na évangile lelo so obike moto otambola mabeba loba likambo na ye ba obine. Alors ba banda ko bomba na banda ko ganga banda kala na oyebisa bino botala. Dernièrement na ute na sala ki émission mo na journée c'est oyo nani ekibumba. Na yebisa ki na bi est-ce que okili kambo zo le kana limité? Nini papa? Na bi zana la kshelo mo wa. Un pasteur oyo azo ganga Congo mobimba ezo yoka ye na boko tanga kombo kusu ezo bima na makolo na bureau tango apike crise ya kwei protocole azo longole ba sapato kusu bando bima na makolo kusu ezo bureau mobimba kusu wana ya nini pe ba limoger na poste wana ba bengani epe na église kutu po ba bete secret wana eko bima ka un jour. Papa, il y a des choses ezo le kana Congo. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui ont masturbation jusqu'à aujourd'hui? Qui ont violé ma fille dans le bureau jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui ont basi abato dans l'église? Oui, bien. Question que na tuna eloko pesa la kanga passe na toujours étonné par rapport à ngo. Ezali pasteur abali mwasi mais azu mwasi atindi mwasi na poto ya tika na Kinshasa. Eza conforme na Bible te. Bible elobi ke mobali na mweso basangani bakomi moto moko mbeto moko bako sangana tous les jours sauf ceux qui basengi te bakita pona ko prier au cas où son maman za na période naï nde wana bakozwa repo mariage pesa kate kwa mwasi nanga aboti te akeno congé kuna pa bango maman na asunga na mai kuna soko epa ba mindele kuna esema te bongo wezo sema pourquoi. Ça, ce n'est pas la Bible, mon frère. Kibokoko. Yoko tozolo ba pasteur abali mosi akamati atindi na poto. Mais moko azaka na riginia, o azana rigini pembeni yao. O ya riginia boyebi yeti. O pasteur na kotanga kombo na ye parce que ça clair kombo na casse. Basi 12 aote en église ke oko bala o bakiso. Pe parmi basi 12 wana mwana kasi azana kati. Mwana kazi na ye moko. Ayebi si o clair tambusa micro za journaliste. O wana moko no natangi nano ka o wana moko asa ekolonie na yebi ekolo na ete tete bien na bakichori kaki tu di wana eza purement paganisme bongo memango na kati église et puis ki tu di ngona mwasi moko tomi balete oketi na 10 12 nde na yebi so lelo ba uti ko pambola libala ya 12e femme ba wana musuba vandi boye elekaki na télévision yo za journaliste comment yoko yeba ngote va vérifier. Batu babomi Congo eza ba pasteur papa likolo égoïsme na bango. Évangile etikali kaka semer donner ba est-ce que tu peux imaginer muto alongwa Congo akei poto ndeke kopi na ngunda
papa we bakumbi abwake na poto, kofi akumbi abwake kuna ba ke poto na ngunda me bakoma na poto pia kaeleki kala ngangu kala technique pasi lokola eleki ale akumbi bible akombi évangéliste ngai pasteur yo karole ba osala bana poto ese lelo yo okozo a bible okote pa mona poto ke otea bana poto ba congolais ba africain bana poto yo ozo a bible ke otea ko ndimona pete soko amoni bonza mekat note azwi different atindeli yo il y a des papa na biro nanga nazana beaucoup de plaintes etondiao papa pasteur wana aibanga mbongo papa wana kutwa botola mbongo nanga musunga pe no labo kana révélation pana bisi tali kambote komelo na date tel oui papa oza musala nzamba solo talabo ba explication un pasteur azotele maboti courage yake ko defa mbongo pa mondimi pesanga mutu akamati $10,000 na vie ya poto apesi po azongishile komi ngambo moto apesi oyo azwi akomi ko luka moto apesi tala moko ba uti ko lakisa éternellement wana nani kombo na ye bon eza penza important na tangango mena kotanga même kombo na ete azana commune nini église les esika nini azana poto atali mwasi ya collègue na ye mwasi ya collègue na ye yebi sanso na bike ba pasteur ne ba bo mamboka bo yo ngate pwani ba pasteur bo banda église le bien lobi na ndo kito ba panzani pona mabonza pona makabo oyo te abatoni to monia wana Kinshasa mutu ko banda église tala aza kondakinda bo kondakinda oka kondakinda 6 mois après aboti libumu aboti na sima mwasi na bana tu na poto azalaki mukie akomi munene sikoyo dita kwa bambongo ya makabo tonde ya makabo azo gérer ibi pe koma ba gérer ka bambongo église te na kati église tozana o babengi dîme tozana offrande tozana action de grâce tozana oyo babengi bon primice pe balani kana dîme na bité sozo comprendre nga okokota na église mbongo wana nyonso tu mutu akoma ko yamba mabonza na suka pe ko sangisa mbongo mama pasteur ça c'est quelle église pasteur akufi mwana a remplacer ça c'est quelle église c'est le royaume et comme royaume de Bakuba na changer siko comme royaume de Baluba royaume de Bangala royaume de Baswahili osomona lokola papa zaki pasteur akufi pa ez héritage ya famille yonde remplacer mutu muso a remplacer te mais ça c'est quelle église pe bandimi yango bango bazoyo kangoyo baza ba aveugle yesu alobaki pona bino bien abibo bwana miso akomona mebo mona te mato akoka mebo yoka te osomona je pense que si les hommes de Dieu on comprend des puis boko yeba qui est qui parce que s'il y a des faux dollars il y a aussi des vrais dollars osomona s'il y a des faux il y a des vrais au mona mondimi pasteur o azana limité akenda kotala mondimi azana kisensu te ataka mondimi azana njili bracelite pona nini bon azana motuka te est-ce que akopesa edimi ya $10 tolo basiko na église bakoma ko kabola bato ba jeep bayali oui bato makolope bazali oui bato ba jeep bato ba mama commerçant to bateka minene na wenze bato a poids yesu ayaki bongo te aki kutu pona ba o baza ba bola ba petit peuple wana et puis mon frère na ba mbongo wana tambusa micro no na Kinshasa na saka émission moko na papa Ekibumba soki na papa Gilles na tuna bango question bola kisanga école nini ba église wana etongi na ka o ekomi na mboka no soit disant confinement na bino boyebisanga pasteur moko na ba grande église to ba oganga na Kinshasa o akitina basaki aloso bandima église boya bozo to monaki pasteur moko apelaki bato bachaloso ya ba viva papa yoke koyebisanga chasser aloso mutu azwi akaboli ka bato a biro na ye na oloba ba église mais réponds-moi papa journaliste to lobate hein to lobate tozana deux choses na mboka oyo tozano un na ce qu'on appelle la démocratie na mboka à part démocratie la nanga bien à part démocratie na mboka nous avons la parole sainte écriture o eza penda tout droit bo yango moni mbindo tango tondi makasi mbindo tondi lekindelo nzambe asiliki eso ko lo banano ame côté wana te yo molandi pe olobi ame te. Merci beaucoup papa tomoni pandémie oyo eza ko frapper yango ekomi lelo bato l'église infonctionné te lelo bana batanga te toyebi te awa na mboka Congo pandémie ezali auto ezati pandémie wapi yo zoloba pandémie eza ebele appendicite pe na libumu eza pandémie ko nini démagaison mutu akwanza nzoto pandémie
sida pe ezalaki pandémie, Ebola sida ezalaki pandémie, Ebola pe ezalaki pandémie. Pandémie wana tokokotanga kombo nango te po toyebi moto aza mokonzi ba pandémie c'est Jésus-Christ Nazareth. Mais pandémie obino booloba oyo papa, c'est quelque chose qui a été préparé par les hommes. Kombo ya monsieur wana kombo na ye Bill Gates na équipe ya bato ne ba préparer ki biloko tango na lobaka ngo na 2003 bato ba monanga kwa mutu aliboma na lobaka ngo te toyeko koma na 2016 to sali émission na collègue no moko kombo na ye équipe bumba na yebise na bike mo pepe makase zo kita na France, mo pepe makase zo kita na États-Unis d'Amérique, Italie et puis Belgique. Pe mo pepe wana milelo na mona milelo na lobango ezotamba na ba YouTube nde na loba esu lelo. Pe nano esilité. Boyo kanga nano esilité. Bozongela prophétie à Simone Kimbangu, peuple noir, sepela. Oye komita na bisope. To dondo to pumbwa lokola bamboloko na kati ya lopango tel que dit la Bible. O ta na biso. Papa na lobaka mo pepe makasi ko ya batba ko lela ma ya miso. O yoka balobi retour à l'expéditeur. Tango bango ba préparer ke loko ba préparer ke ngona kombo ya Afrique. Et comme si go guerre entre ba occidentaux bango na bango. Pourquoi Chine a mati? Pourquoi oya komi boy pona nini ngai France, pona nini ngai Amérique? Et voilà résultat lelo. Kaliki na bango zaki de ba bombarder ngo koto yo aller explosion semi entre bango na bango kuna. Et pourquoi bandi plus précisément na Chine pe Italie? Pour Chine aza lokola axe central. Oyo azali représentant ya diable. Wana ezana o Chine. Na côté ne pona éclatement ya 3e guerre mondiale. Chine ya kozana kati. So bozo ye bango te 3e guerre mondiale eza. Oyebi papa journée c'est lona sekaki makasi. Makambo ya corona na bino oyo ebimi oyo corona na bino po ngaza akati te pe eyebi ngate mundimi tu azolanda nga corona eyebi yo te ata oza atteint kande na tima boko boy ozwa guérison na kombo na Yesu Kristo loba nzambe mutu abanga na ministère ote kande na tima boko boy quel que soit malade oza nango bino mo boyebi ka ata una pointa ka boy guérison kota na bandako na bino omoni professeur moko ate abiso papa journée ça loba biso bo moi na classe tino bo chouaka na école za nini soko professeur azote a missionné za kabu o comprendre te mais quand il regarde les professeurs aux yeux comme ça vous verrez comment ozala intelligent na classe. Mais tomoni balobi pandémie yango e bayoko ke na ko sigla mais balobi ba pesa ki ningisa moko boy babi verset moko fo e en Afrique eza verset ya nini avato koma na pandémie kende kosila voix na nga eza na ba onde na lobaki onde kosila na main les 3 mains banda 6h ti 12h mutu alia te amela maite so ekomika 12h bima na lopango no bana poto bolandanga bana ba boza na Afrique Angola Afrique du Sud bino ba boza na Côte d'Ivoire partout bozolandanga yo moto e bilanga interpréter baninga no na langue poto zo sala émission na langue de mon choix. Bimaka otombo amiso oluka moi place eza même mapata so mona ngo pa bando beta maboko victoire bando tanga nzambe na bakombo nyonso tu malade wana ekei na sina bonde laki malade wana donc les 3 mains oyo c'est fini na loba ngo eza déjà na ba YouTube internet ezotambola et le bien on te pour na France da loba ngo les 3 mains bango bako libérer ba nani France c'est le baki ngo. Mais s'il y a des doutes, bana poto ba Holandanga, Congo pe ba Holandanga, na lobby yango avant France. Et puis na sali émission na sala ki écoute dernièrement na uti osala voice moko bota na zamba na prière na lobby na bango boy. Boyo kanga très bien. Malade on na France ekozala ekubuku. Ya makasi ezoya après oy. Parce que le président français c'est un diable. C'est un représentant ya Satan. Les jeunes wana koti. Yé mutu akopesa brèche na diable po banda musala ya c'est un antichrist oyo ako bloqué que maté été à maté azali relié na nani pape na Rome yango monaki Vatican et nini église na bango oyo catholique romaine oyo ezana oyo ezana Italie oyo pe bati yango na France ezikaki botuna na lobaka likamba kozika biloko na après ou bien avant bana poto bo landanga bo vérifier yango. Papa, nga loba likambo na sentiment te. Dede
nga papa non avandi anatanga mingite. Je n'ai pas beaucoup appris. Là, je dois être clair. Sinon, d'autres gens pouvaient dire que non, azotanga moi ba revi ba nini ndi azopesa ba prophétie. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui me parle. Quand Dieu me donne un message, allez na fungoli monoko na transmettre yango na za simple instrument. Corona. Et quoi en Italie? Pourquoi il y a mon pape à Kimi Italie qui est battu en Argentine? Tozonga na mokana apocalypse. Oh le baki te premier bête azaki blessé. Allez pe aye ko bika na blessure wana. Ezaki pape Jean-Paul II. Oh mwana na bête pe masasi abiki nango. Tina ndie aye ko bima. Benoît XVI etango aye. Aboyi makambo homosexualité mobali na mobali basangisa nzoto. Moi si na moi si ba ko ba lesbienne aboyi yango. Mais oyo auti ko koto oyo. Pape oyo azasi ko oyo. A tolérer yango. Na ebite soto za accord na yo. A tolérer biloko wana tout. Et côté aux États-Unis, côté en France, même à Congo, mibai na Gombe ba sa misala. Soko yebe yango te na informer yo. Po suka peyo mutu alobali kambwele kabongo te yango na boye ba ya ko kanga na butu be bakatanga kingo na butu. Na yebi ebele. Par rapport à Congo à la pandémie, ezali auto ezali. Ezali selon gouvernement na bino. Selon gouvernement Nabino, comme Barbie, respecter les autorités, ton dit que oui, ezali, selon gouvernement Nabino. Mais selon moi, selon le Saint-Esprit, il n'y a pas de coronavirus en RDC Congo. Papa est contaté, mboko est un pays béni. Corona est un bateau, bazu yango ne nanzoto na poto aye nangoko ya. Comme yango est transmissive, yango moni ekomi ko zwa bato mosusu. Est-ce que zui bato mosusu bato yango baza wapi? To nga tu na bino. Ouais bato yango. Baza na hôpital ni. Bola kisanga cimetière ata ya mutu moko tomi balo boke okunda bango tomoni. Bozo lukana longwa pasteur na comme politicien na beta biloko mosusu mboka e bouger. To c'est qui bolobi ke nani avocat maître Mulumba. Hein? Akufi na corona. To c'est qui na biso to ki akufi na corona et c'est tout on dit yango po c'est lobino. Bongo noko papa legi ya Félix. Ah. Akufi pe corona. C'est ça. Mais l'église catholique a fait déclaration na landi yango abi ki akufi na longue maladie. Mais boti yango corona. Non, bon au moins du côté ya papa le geloko yo lobia na lobaka boy. Na saka émission moko kaka place one ki na bate il y aura 16 personnes de grands baoba na mboko ba olala. Tant que bozwaka ba révélation wana batu minene auto batu bako kufa ebele. Tant que basali, tant que balobeli ya peuple. Contact nini oyo boko senga kata mawa nzambe za kata likolo bolingi batu ka ba kufaka po bino oyo koloba po batu abetela maboko. Otuni motuna moko très pertinent. Je vous donne un exemple. Laurent Désiré Kabila avant kufa nzambe ayebisanga na kenda na loba suka nanga suka api na prison. Papa makala pa ay bulu wana likasi na kasapa banda obeta siko calcul 6 mois na kini mazier 4 mois na demi api na kitambo 7 mois na kanchat allez 14 mois na likasi na bulu wana sia mabele ka pona pesi prophétie et en fait prophétie ke kokisami ka ndenge na lobaki gouvernement reconnaîtra ngo est-ce que ça na gouvernement reconnaître nga po apesa nga ba mituka ba avion. Non. Ah. Non. Likamba lopango kokota ngo na